Dall'ate.
Nous allons directement passer à l'échange des anneaux. Papa, prenez le premier anneau. Prenez le premier. Père Céleste d'Abraham, nous remettons ces anneaux entre tes mains. Nous te demandons de les purifier, sanctifier, bénir Seigneur, que ce soit les symboles qui unissent nos bien-aimés par le côté Seigneur. Il est sur la droite, il est sur les couples par les Amen. Alors, qu'est-ce que nous allons faire maintenant? En principe, il y a des passages évités où il y a un serment. Mais moi, je préfère que chacun se déclare et que vous soyez liés par vos paroles. Il ne faudrait pas que le Mongoloana les angaïtés, les pasteurs nous allons non. Yo moko mobile. Oli zalalié na mwasi na yo, na maloba na yo. Yo moko mwasi, ozalalié na mobile na yo, na maloba na yo. Maintenant, au côté na mwasi na yo, en prononçant des paroles oyo ekotikala, glacer la carte na mkonalelo pour toujours. C'est-à-dire, maloba ya bien. Oyo maman zinga soki ayoki yango epesi esengo na te. Etango nyonso moko soki okozala akozongisino maloba wana. Sikoyo benga ye na kombo ya kitoko, surnom ya bien, et bimisa oyo vraiment oyebiki kotouche motema na ye. D'abord, c'est ça. Mon bébé. Devant de toute l'église, Cresco, mon église, je t'aime et je t'aimerai toujours dans le cœur. Je t'aime, mon amour bâti batulé devant la présence de l'église. Merci beaucoup. Dotia bango na maboko na nzambe. Totelemi esika tozali. Bimisa maloba ya bien. Ekokisa bongo na bango. Bazanga eloko te. Bamota mpe makambo ebele ekokila bango tika tokondela biso baso.
dans le ministère de Jésus-Christ, dans l'église Cusco, je déclare devant Dieu et les hommes qu'à partir de maintenant, Patty et Chimène sont unis par le lien du mariage et que rien ne peut faire obstacle à leur vie et que tout le bonheur leur appartient de maintenant et à jamais. Amen. Amen, amen. Bon, ils vont seulement manifester devant tout le monde qui s'aime. Bah, vous l'avez dit, ils sont dans ce moment-là. Ok. Il faut que Batouni soit bon avec les années. Batouni pour tout le monde. Mais non, il ne faut plus parler de Chimène. Passons maintenant la parole à la modération pour les restes des hommes. Mais, il faut, après ça, il y a un cadeau, il y a aussi la caté. Vous allez le bail en Zambé. Vous avez un peu de colonioso, na kati ya kuku ya Josué chapitre 1 na verset 8 kotanga kango yango ekokile bino na kati ya libala na bino Bible yango oyo liloba ya Nzambe.
okokutana na sema misonana esikazalina sema yo otelema omonina na zate makoge azali 2 minutes kaka kozala bino kopesa bino programme na biso tokomi pratiquement na suka yango tokosambela nano mpona bakado toko remercie nzambe ndenge asungi biso apesi biso esengo ya mariage mpe asungi biso na programme oyo topesa ye merci na présence na ye omoni ke malgré ke bayeki na retard me torespecte temps toremercie nzambe na biso. Oui Seigneur, nous te disons merci. Nous te levons Père, maître des temps et des circonstances, toi qui as commencé avec nous et qui viens de terminer avec nous Seigneur. Merci pour ce mariage. Nous te bénissons, toi qui as voulu que nous soyons des témoins pour ce mariage. Toi qui dis dans ta parole que le mariage soit honoré de tous. Merci parce que mon frère, ma soeur s'est levé. Il a quitté sa maison pour venir honorer ce mariage. Béni Seigneur, ces heureux mariés. Nous demandons Père que tu sois la formation de ces foyers, que tu les protèges, que tu les donnes tout ce que leur cœur désire. Conduis-les toute leur vie, la plus Oh
Pardon. Yacht Kena. Boya kumba ma. Merzaga wana gabo. Na nyonso oyo eleki antuka nande na bandaki na ebandeli mpe nakomisi na suka na mondo nakomisi nzambe asalinga ya binene do nayeba te loni nakopesa nzambe. Kinde tobekaki no pati bantu leyeyo le militarile oyo penza na kati ya ye moko Lingala News yeyo mpe na droite na ye ezalaki na ye moko papa Edimo lo mama oyo penda asimami na ye moko penza mère aleki ya propre oyo akomisa Dubai wewa o sentir penda Dubai koma nango wewa aki na 13h azoki na 18h ye wana penda Jacques mère na ngai moko ezalaka nde boye na kati ya Lingala News kitoko.